Mbote bandeko naye kopesa bino lisolo ya ndeko na biso akomeli ngai aza na besoin kopesa ye conseil ndeko na biso mwasi bolanda lisolo oyo na bokebi nyonso mpo toza na besoin ya zina bino. Ndeko na biso mwasi abala aza na mobali na ye na mobali na ye bazalaka bien lelo mabe lobi malamu lobi okuna baproblème bavivaka po. Ndeko na biso avant bala ntango azalaki jeune po minute oyo aza na 39-40 ntango azalaki jeune azalaki na camarade na ye moko boye. Camarade na ye ya mobali bazalaki bakamarade azalaki na camarade na ye mpe abandaki kosepela na ndeko mwasi. Ndeko mwasi mpe asepelaki na garçon wana ntango azalaka jeune. Mais ntango bengi base mettre ensemble camarade oyo apresentaki bango akota jaloux ake koyebisa ndeko camarade ya bi ofi wana azalaka mwasi na nga donc okoki kobima na mwasi oyo nga na bima na ye te. Mombali wana mpe abanga atika banekenda ndeko mwasi akende sika abale aboti mpe bana libala na ye ezalaka moko malamu moko mabe. Aye kosala contact aye kozonga contact na kope na ye wana akala oyo moninga na bango mibale akabolaki bango na libandeli ezalaki boni malamu boni bana libandeli bandaki osolola okola ndeko ya mwasi na ndeko ya mobali. Au fur et à mesure temps ezokende ndeko na biso na ndako na ye na mobali na ye ezosimba te mobali na ye azotika ekimia te mobali na ye azostresse